Balandi ya chaîne na biso Océan du Congo omolongo mobimba. Nous ne cesserons jamais ya kopesaka mama oyo mbote na mama Océan na bolamu ne azosala po bomona ngai ne tando ike. Merci beaucoup. Nzambe azwa matondi azwa lokumu po longo na biso na mois ya septembre pe akoti na biso na mois ya octobre. Est-ce que ebi que mois septembre ezalaka 9 ezape na 9 lettres tanga pende moko na juillet yango wana topamboli nzambe poko longo na biso na 9 kokoma na biso na 10 ezalaki moko ekomi mibale 1-0 tozondimake moi otokoti ozozwa le double ya oyo ozwaki te na ba moi oyo eleki tosambela topesi merci nzambe na biso po bandela biso semaine na lokolo ya mobali lokolo ya lipamboli yango tolobi na merci bonté na yo ezosala biso tozala nzambe na ngai compassion na yo ezosala biso tozala nzambe tokabi mission na biso na sina loboko na yo zala nzambe likolo na nyonso satana za musika na biso yo ne nzambe zala papa na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli buye. Amen. Bon début à moi na République démocratique du Congo mobimba. Bon début à moi na bactéries principaux nyonso baoyo bazapo na Congo. Émission na biso pona Congo. Tokomi na mois ya octobre makambo ezali ebele koleka toebite tokosala ndenge nini na kabuya le messi ya MLS ya ba journaliste bisika makambo bana ko simba te ya ye ba jumba la moko coupe na équipe wana ya Miami. Kabuya nzambe abondisa mutema na yo na matanga mibale mobimba oyo outiko landisa ba condoléances ya maison Océan du Congo epai na yo kabuya pona Congo totangi makomi na nzambe. Na buku na Esaïe chapitre 62 verset nango premier kaka. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Pourquoi pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point? Alors jusqu'à ce que son salut paraisse. C'est-à-dire que Mboka Oyo ezana kati na projet ya Nzambe. Nzambe alobi, si l'on forme un projet contre vous, cela ne vient pas de moi. Car le projet que j'ai formé sur vous, dit le Seigneur, n'est pas le projet de malheur. Na kati na bozali samina Nzambe po na mboka na Congo atre koza na projet ya malheur te. Projet ya Nzambe po na Congo eza projet ya malamu. Mais écoutez-moi bien, les projets de Dieu peuvent se réaliser kaka bisiko batu bazali bazotambola na enge benepe na bolingo nde projet ekokisami na musala o Nzambe azonga projet Nzambe po na Congo ezanini ezate ba Congo bazaba ba Congolais bazaba fenea ba Congomani bavanda boy na eloko te lelo tozo lobela biso na élection présidentielle koleko ya tolobela na makamuna élection provinciale toke non na présidentielle mais déjà flash la provinciale yeba que déjà ba candidat république mo bazali 49 000 et quelques pour la combien de sièges. Ok, Nzambe azwa le kumu Kinshasa déjà tozana 44 sièges mais 5 000 combien de candidats déjà. Mais na présidentielle yo kana nibisiko ezo sala ngai passi. Esaïe zoloba pour l'amour de Sion je ne me tairai pas. Je ne me tairai point pour l'amour de Jérusalem na kokanga munoko na ngate jusqu'à ce que na mona bolamu na ngwema. Ngana kokanga munoko te tina ko mona bolamu ya mboka ya Congo. Bien-aimé, boli musulmuke tokotanga bakomba ya politique na biso tozana bango. Moto azana kama bete na sena moya azali makao mabe ebele mwa moko ya bolamu ya moto ezangi te. Ngana fanatique ya Christ. À part Christ, mais moi si naza fanatique na été. Nazaka fanatique à Yesu. Mais naza mutema na ko voter ka mutu moko. Tokendeki na mapona mimikole uti koleka 5e année yango tozokoma oyo. Tokendeki ko voter. Nalingi bolanda analyse oyo. Na première élection ngana sala na seni nazaka moko ya bakambi
la province orientale. Na kena apesa formation à comment voter, qui voter à kena tina ikela. Na koma kuna bisika oyo mbanda asalaka guerre na Ruberwa. Omulimbo ikela bako lia biloko ya bio mboka malamu beni mai ya chocolat ya kitoko. To katsa bala kilo melatoya. E mukolo yo élection et salama na Congo. Tozo kita na avion aéroport mvula ti. Et si là. Tu es la deuxième élection. Mvula lisusu. Papa Pena Foire Pola, papa Chichi, papa Fachi, papa Etienne Tshisekedi, père son âme. Oyo tiko leka mbula lisusu ebeta ya mine yango to ebeta soki mbula ko beta to ko sani metoza période mbula. Mais mbula we pona ka mkola mapona mi po ebeta butu mo mkola mo bato ba ko voter la geta. Oyo to kimi mbangu to kela basa to ko voter. To ke to voter. Mais moutango to vota to ebite so to voter. Facha bimi président. Baninga ba bazalaki na Genève mitano bakeye moto mota komi opposa bakomi opposa. Na kaya ba opposa batu basangani. Opposition ebimi. Siko élection yango. Muzito na papa la mission numéro 4 ya kala Bakabwani. C'est-à-dire Fayulu. Madidi Bakabwani na Musito. Bana ya Chabwala. Moïse Akei. Bemba binga na tika la boete à s'accrocher à l'union sacrée. Tout ça qu'est-ce qu'on élection? Problème nini to lingi to lobalelo bato nyoso tu bazo kende po ba koma ba candidat à la présidence bazo kende po na Congo to po intérêt na bango. To moni ba conclave parti so sala masikoyo. Lobi atomoni papa Muzito akei kotika candidature na ye. Na kaya opposant tu a majorité. Mbalo eleka kuna tomlaki cravate rouge akei kotika ya yepe. Lokola opposant tom ta majorité. Ba ebisinga pena na vérifier te pour makamoleki mingi Frank Diongo yepa lobi yepe candidat à la présidence. Akena déjà kotika opposant tonal merci Kabuya. Toza koyoka sous sombele suka bisengo le 7 awa Fayulu Madidi mwana mboka. Le numéro 9 ba bina comme mercredi asoke le kotika po ya ye. Mwezi katu pe bisika zali ko tamba lokuna bisika zali ko ya ba ya ye ni konti mobe ko zali ko kanga ye ba bi nationalité zali congolais te to ebite soki so to lokuta. Mais pe candidat à présidence. Mukwende prix Nobel de la paix yepe kuna candidat à la présidence. Bravo. Bravo. Yemei mokonzi mboka Fachi Beto yeba na pesa Jesus pour la propre successionnaire. Bravo. Mais est-ce que bozako ya bino nyoso pour na Congo to pour na bien intérêt na bino? C'est $100,000 caution à présidence. Frank Diongo a joué à 100,000 wapi? $100,000. Et koko sunga batu boyo. Déjà là d'enregistrer en bon mois déjà. Tu comptes 100,000 à papa Muzito, 100,000 à papa Diongo, 100,000 à Madidi, 100,000. Mais comment t'en as 1 milliard? $1 million. Pourquoi pas bana mboka batu wana nyoso tu bayo bazana opposition balobi kende ezana biso to luka candidat ka moko poto bundisa Fachi Beto mutaza pouvoir? Pourquoi ba opposants so bazo kende ba ordre dispersé en cela na zo ba ki bazo kende pour l'intérêt congolais?
Parce que ceux qui intérêt à Congo, Congo, maman, bala nyoso bakosana, oye neloko basanti bapesi maman. Mais tant que ceux qui na hors de disperser. Nous avons minimisé Moutouté. Mais Fatih Beton, le quoi, il y a un président, c'est qu'il y a 51% de réussite. 49 fois de tirage, mais il y a 49 fois. Frère Dion, on a combien? Papa Mousito, on a combien? D'abord, déjà, au Kaboula, Mousito, na Martin Fayoulou Bandou, non? Moïse Gatoumi. Cravate rouge. Prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, on a l'intérêt Congo à ça. Pour la Congo, on a convaincu qui met Tina Mona le boko na Nzambe s'éclater na 4 la Congo. Pour la ligne de sanganité. Pendant 3 minutes, il y a diaspora pour l'Andarabiso. Bilon de Bozo Baby Samakamwebele. Parce que quand Fayoulou viendra, beaucoup quand il s'en mort au Pessi, Bozo Pessa Mongo Yanine au Pessa opposant. Pour faire quoi avec ça? Non. Politique africaine les amabé. Total abisso sur philosophie, syllogisme, tout me gana au salam. Martin Fayoulou, Joseph Kabila Balobi, Bango Barozala, ma partie prenante la 4 élection. Et si des et tu vas député à niveau Nyos. Maintenant là, Fayoulou candidat à la présidence. Alors que ça n'a pas d'ailleurs. C'est que Kabila est mieux que Fayoulou. Parce que Kabila est resté constant dans la décision. PPRD, Bazarana. Bon, baby, n'a pas battu tout. Lieutenant, il y a Joseph Kabila, Bavandi, bon, postulé, Bavandi. Mais m'a dit d'ici, mercredi, à ce que nous déposer candidature. Banani bako accompagner et banani bako voter wapi mutalingi Congo mutalingi Congo azate ou bien na bongo et ça ba jeune ba bazo sala na mon contractuel ya mboka que na bimisa bino lokola ba opposant po boka bola mbongo ngo ya Congo commande ko gâteau ba ko teka na supermarché ko katanda munda moto motajo ya ye parce que yo zaki partie prenante te la makambo tu te dis que non on a la osalaté on compte ici ba la conflit de l'église catholique mais maintenant là nanya za pona Congo nanya ligi Congo. Bon, moi, tu es hors de disperser. Tu es mal à monter. Et puis, l'habitant, tu as l'émission pour les députés provinciaux, tu as l'émission Makambouseni a publié. Est-ce qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre? Question mark. Est-ce qu'il y aura bel et bien les élections? Nous sommes tous pour les élections. Est-ce qu'il y aura vraiment des élections? Pourquoi pas Mouzito, Fayoulou, opposant nyonso basangani place moko. Pourquoi pas bosangana place moko pour bobundisa mutu azala pouvoir. Boko kende na hors de disperser pour nanya longa. Au Kabila des Congolais. Et puis pourquoi le gouvernement beaucoup empêcher Moïse Katumbi à postuler? Parce que vous avez peur de lui. Au moment où que histoire oyo
président betaka en Afrique du Sud l'année passée, ils ont risqué ça là. Que ceux qui ont élection et simité et la guerre civile dans Mboka. Parce que vous empêchez Moïse Katumbi à postuler. Moïse Katumbi na est kuna katanga banyosu aza incontournable. Maintenant bon monte que et chambulu. Makama baluba kashi e kozonga lisusu baluba kati. E kozonga lisusu. Pourquoi pas qu'on tika muta que ne va battre une élection mais qu'on empêcher. Si seulement on est là pour l'amour du Congo, pourquoi qu'on inscrit Batumsous? Pourquoi qu'on inscrit Batumsous dans la course? Au moins, il m'appelle l'ambition de baraté. Quel est le baiser à Mouninga? Parce que mon tout le monde a aussi 32 athées. Dans le Congo. Même quand il y a pour y a souris, soit ils sont négligés des standards. Mon Konjaza qui a mais j'ai les me fungwa mi hein. Mon Konjaza qui a mais j'ai les me fungwa mi. Nanga lisusu, nanga papa nangai, nanga yo candidat. Ah nanga papa nangai. Mana nzambe zali kola bo mono bisiko zali. Osa opposé par rapport à quoi? Nani alingi Congo? To bozo sa pona ba intérêt na bino. Pona ba na bino. Pourtant comme président maison civile famille nyo so ba zo $20,000, $20,000. Si vous aimez notre pays, soi-disant entre guillemets les opposants que vous êtes, je vous aime beaucoup mes bien-aimés. Bo sangana bo chamutu moko na pointe. Bo bundisa fachi. Fachi azaye moko. Mais so yo lobi to eba ki opposant. Voilà, la politique congolaise ndengezali. Yango komona lobi tozo solana ndeko moko masotobi eza na parti politique moko tezali na batamela lokola MLC mais basili lokola mungu esila kana biloko bakomi molelo pourquoi je connais le Congo a dû ya kasa motona moto a dû ya ye Chishimbi siko komi directeur ya campagne ya Fati mutuna mutu a dû ya ye mutu jeme kambinga kenda wapi bana ya defe papa biso kisome kya kimusu if ba kenda wapi ba président Johnny ba kenda wapi omoni ko kabwana tout pour nous l'accès que tout ça pour na Congo te mutlam tazo luka intérêt na ye mutlam intérêt na kabuya luka intérêt ya Congo ko luka intérêt na yote luka intérêt ya Congo nani aza pour na peuple congolais nani alingi Congo pourquoi pas beaucoup sangana bien sûr dit que non mokonde to sang sa force biso nyonso moko nde boko ko longa no mais okoyoka avant élection moko ko désister ale bato nga ba voter nga bo voter mtentel po bakamati mbongo ba pesi yo bazongisele mbonga caution ta musu yote ba fouter le mbonga caution na batu po yaka ko cha trouble. Est-ce qu'on lingi Congo? Ceux qui beaucoup yo kangai, Congolais ou pas Congolais, na mukanda likondi amboke lobini. Potika Moïse a postulé ko yaya. Mo bangai pona Congo. Pona Congo ya lelo to lever l'élection présidentielle. Ba candidat ba boni, banani bazina mitema pour na Congo. Et puis mbalo au peuple, to ko voter bi voter la terre. To ko voter pour na ba promesse te, to ko tala discours na yo e kozala ni. Nzambe to pambolo poza nzambe.
na début ya semaine lundi ya lelo osali biso ngolu to lobela nzambe nga pour l'élection présidentielle au lobby jusqu'à ce que bolamu ya Jérusalem et ko bimande ko vanda kimia nzambe biso po pesi biso maele pelobo to ko vanda kimia te tale belé bato nyoso bakei nzambe ko to pona bango kaka moko nde mutakolonga mais nzambe nani nde mutakoza mukonza mboka oyo mbala oyo nzambe na ngai nani nkolo na ngai tata yo zala nzambe pesa congolais motema ya kopona muto to kopona mbalo nzambe azala muto nzambe yo lingi penza peto pona parce que nzambe mungoke kofunga masu likolo te eloba que celui-ci est mon enfant est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection te il faut to kende na ir to voter kasi nzambe to voter bi voter la te to voter bi voter parce que on a besoin ya mokonzi malamu o azana motema ya bonzambe pe o ya lingi mboka o nzambe Congo osala yango riche fortement riche eza riche na nyoso spirituellement sous-sol Congo eza riche na nyoso nzambe mais ce qui est malheureux mes peuples congolais bazo souffrir dans les pays les plus pauvres au monde de Jésus c'est les Congolais. Et pour na Congo, to vanda kimia te. Biso to tika lo finga ta mukolo mote, to tika lo yinata mukolo mote, mais to ba bo solo nzambe na ngai. Nani oyo nde to ko voter azala président ya mboka oyo Jésus. Pourquoi pas les opposants ba ko sana na moko aya akota abunda mais nzambe tozoke na ordre dispersé pour na nini? Nani azana intérêt Congo? Zala nzambe. Zala nzambe. Seigneur éliminer bateau ban intérêt à Congo. Vous êtes capable nzambe. Ya ko longola bango na bonde le paino parce que vous nzambe. Émission musala ngo yango ko bape ko sambela. Na bonde paino nzambe na bateau bazwa baza ba président de la République nzambe. Oyo zo mona za yote nzambe na ngai. Longola ye. Vous êtes capable de longola ye. Baza la frapper na aveuglement nzambe na ngai tata. Donc la caution eza le quoi caution eza remboursable te nzambe. Asi afutie ke libela Yesu na ngai. Mais Congo mbala o nzambe. Muto ya kobima président, muto nzambe. Toko tia mutema na biso epai na yo ye nzambe na ngai akamba biso malamu tolingi lisu désordre te les peuples souffrent les fonctionnaires souffrent les gens souffrent Jésus le quoi tongo kombe mboka ka biso Congo ba déficit bato mapa mama déficit biso mapa na tongo ayeko zwa mbongo na tongo ka na Congo ata na Grèce bato balinga mapa nzambe na ngai ba déficit bato mapa ndengo te mboka le quoi Congo bakataka matungulu nzambe na ngai ya 100 francs mboka le quoi Congo bakataka tomate ya linza mboka lokwa Congo bakataka tomate mboka lokwa Congo nzambe na ngai moto eleki ba taxi nebele mboka lokwa Congo nzambe na ngai nzala tongo midi poka dollar ezo mata lokola mutazo mata escalier mboka lokwa Congo pasi na koleka na ndenge ya mukete nzambe mais biso nzambe tokolonga ba congolais te parce que za mboko pesi biso na tongo alelo toti Congo paina tokabi mois octobre o paina mois o eza mois moko ya matata makasi économiquement spirituellement financièrement politiquement na katla mboka na biso sunga biso poza nzambe na kombo la Yesu tobonde amen benga biso na numéro na biso 09 98 74 29 07 mbote na bino nyonso na bosani mutu moko te mbote na peuple congolais nyonso na bosani mutu moko te nzambe apambola 10e mois na biso na kombo na Yesu amen.